RDC tozali koremercie bino mingi bayebo misala kolanda émission na biso ya www.zoommail.com topesi bino mbote po ete bozali koporte toujours confiance na émission na bino oyo bozala kolanda lelo tobombeli bino basango oyo bokolanda na mokolo ya lelo ebongi na bino ete bozala kaka bisika bovandi boyoka nini oyo tobombeli bino po ete biso tozali site oyo tozali kozwa bainformation na source mpona koinforme bino mpe tozwaka partout po ya moto te mpe tokoyebisa bino bamakambo ndenge ezali kolekana na ndenge ya verité yango ete tosengi na bino baye bozali koporte confiance na bino na www.zoommail.com bozala kaka bisika bovandi nde na moma oyo bokozwa basango na bino bozali kozela bandeko babolingo mbote na bino baye bomesana kolanda chaîne na bino ya www.zoommail.com bandeko babolingo lelo tozali na esengo ya kopresente bino baémission na bino bolingaka ntango iso bandeko babolingo lelo tokolobela nini lelo tokolobela oyo etali mafinga to kofinga na oyo bato mosusu bazali kokoma to bamessage ya bato bazali kokoma mpona kofinga to mpona kotalisa ete bango nde mutu bazali bapomba bango nde mutu bazali bagank mais tokoyebisa bino ete na histoire ya politike pomba azalaka te mpe gangiste azalaka te na histoire ya politike bayebelaka yango na bato ya mayele nde bango nde bazali bapomba ya politike kasi oyo akoya na ndenge ya bapake mpo aloba ete ye nde azali makasi kofinga koloba wana ezali kipomba te na nzela ya politike bato misusu bauti kokomela biso kofinga biso po ete biso toutaki koapresie mosala kitoko ezali kosalama na Congo na bacommentaire mpona mosala kitoko ezali na Congo mais bato mosusu bauti koloba n'importe quoi kofinga koloba ndeko ezali mawa mingi ezali mawa po ete soki lelo yo ozali kaka na makanisi ya kotelemela kaka ete babomaki bato na Congo basalaki boye na Congo baviolaki bato na Congo alors que ezali makambo esi elekaki ntango oyo tolobi ete totelema biso nyonso mpo totonga mboka alors babandi kotonga mboka bino botelemeli kaka likambo ya viol botelemeli kaka likambo ya babomaki bato 6-7 millions bandeko babolingo combien de fois tokorepete soki boyokaka te toyebisaki bino boye ntango bamakambo oyo ya mabe bandaka kosalama na moma ya deuxième république bozalaka wapi mpona kotelema mpe kotombola mongongo ntango batikelaka bino mboka lokola toloba Kinshasa ekomaka lokola village banzela mabulu bama eza kotonda partout bozalaka wapi mpo botelema bolobela likambo wana lelo bozali kolakisa biso bozali koloba ete bakonzi ya Congo bazali bavoleur non bakonzi ya Congo bazali bavoleur te mpo bakonzi ya Congo misala oyo ezali kosalama tozali quand même komona ata lelo bakonzi ya Congo bino ndenge bozali kosoupçonne bozali koloba bazali kozwa mbuku bazali kotia na mabenga mais bazali kosala bamakambo peuple azali kosepela bino bokanisi ata awa na poto tango basalaka baplaire bango mpo batonga mboka manevre esalamaka te mpo mwa mbongo ekota na libenga mais basalaka quand même mosala mpo ete population bamona ke mosala esalami alors lelo bokoyebisa biso nini mpo ete na Congo mosala ezali kosalama mosala ya kitoko mosala ezali komonana oyo moto nyonso to azali koapresie bandeko babolingo eloko nini bino bokoya kotalisa biso lelo eloko nini bino bokolobela biso lelo bokomi koyebisa biso bamakambo ndenge na ndenge bandeko babolingo oyo ezali susu temps ya discussion te oyo ezali susu temps ya koloba n'importe quoi te oyo ekomi temps ete tosangana totonga mboka botika badistraction boza koloba lelo 7 millions de morts ebongo bato Mobutu na Ngwanda baboma na ntango ya deuxième république kobanda 32 ans wana bino boyebi nombre na bango eza plus de 7 millions nani atelemaki mpo aloba yango wana tozali kosoupçonne ke bino bato nyonso bozali kotelemelaka likambo ya 7 millions ezali na yango kaka bato oyo ya deuxième république oyo botika bokonzi oyo bokimaki bopakataki mbangu susi wana bozokanisa babie na bino yango wana lelo ekomisi bino bilobela na poto boyebi lisusu ndenge bobandaki kosala pepe na Congo boyebaka ete mokili ekobaluka bozala komona kaka bino mais ndenge kaka toyebisa bino mokili ya Nzambe basakanaka na yango te soki ndeko soki osakani na mokili ya Nzambe Nzambe akokonfondre yo Nzambe akomonisa yo kimona meso yango ete lelo amonisi bino yango po ete susi wana boyebi lisu ndenge ya kosala te bokomi kolobela kaka non biso bacombattant 7 millions de morts
biso lelo toza so na besoin ya 7 millions de morts badéclaration bino boza kosala te. Biso tozali nde na besoin lelo ke ndenge président na biso azali kotonga mboka, ndenge lelo mboka ezali kotongama, eloko ezali mpo na biso yango wana. C'est ça. Ndeko moko awuti kokomela biso tokotangela bino bandeko message wana yango tozali koloba ete na kati ya Congo ezali na une partie ya bato ya mayele pe ezali susu na grande partie ya bazoba ya babolole oyo bato mingi bazokanisa te babima mboka baza na poto mingi na Kinshasa bazokanisa ete bato ebele bavandi na poto bazali bato ya mayele mais ebele pe ya babolole bavandi awa na poto oyo bavandi awa balingi kose forme te balingi koapprendre te balingi kaka bon kovanda kaka ndenge wana kobetaka bamasolo na nganda kokosaka bakongole na bamasolo ya lokuta kongole wana bandeko boka makambo alobi yo zoba ya tuti tu es fou tu parles sans objectif oza suka ya zoba et le plus maudit du monde bobomi 7 millions ya bakongolais kasi yebaka batuti bakosila. Les Congolais n'ont qu'un seul ennemi au monde, les Tutsis. La guerre sera longue et populaire et retournera à Kigali. Nous prenons les armes maintenant. Si tu as des oreilles pour attendre, attends. Vive les résistances vive la résistance de Londres. Vive Floribel Chibea. Vive Simon Kimbangu. Vive Patrice Lumumba. Vive Ngwanda. Vive le peuple bantou. Zoba. Yono Zali Penza Zoba. Chimbumbulu. Le lendemain, Moyebi Patrice Lumumba. Nathan wa deuxième république. Nene alobela Likamba Lumumba. Bien nyonso bozala kobeta maboko da Mobutu c'est comme Mobutu kobinaka na moi makasi. Alors les mêmes personnes là zali koboma bino. Tala mutu ayebi valeur ya Patrice Lumumba pe valeur ya président Kasavubu ezali Joseph Kabila pe papa na ye o asile kozongisa molimo père son âme bango nde mutu bayebi valeur ya Patrice Lumumba pe valeur ya Joseph Kasavubu. Lelo tomoni ndenge basaleli bango ba monument bino na deuxième république même na ba histoire tozali kotanga na ba classe. Est-ce que vous avez kolobela même combat Lumumba? Vous avez kolobela même combat Kasavubu? Vous préférez même na ba histoire biso tozali ko apprendre na ba classe. To lobela même combat ya ba histoire ya ba prophète Mahomet. Ya ba roi Nabucodonosor alors que tozalaki na ba donc na bato basala histoire ya mboka na biso. Mais totikala kotanga bango te na ba classe. Lelo tala lelo bana ebele pe mikolo ebele bazali kobanda ko apprendre histoire ya Lumumba na Kasavubu na kimukolo wana nyonso po ete ezalaki motema mabe ya bato ya deuxième république pe ya muto lelo bozali kokumisa Ngwanda. Qu'est-ce que Ngwanda a fait dans notre pays? Ngwanda tiki eloko te potala ba image ya bokatola oyo bazali kolekisa kuna na ntango nyonso na lingala facile bokatola somo wana tokobenga ngo kutu village te tokobenga ngo penza donc nayebi nini nkombo nini tokobenga ngo te même Sarajevo ezali kitoko. Est-ce que Ngwanda esalaka ye soni te soki ozali komona babiloko babu 32 ans